Nagoma na Nord Kivu incendie moko ya monnaie esala momo na camp militaire na kombo ya Katindo esalaki bongo 3 morts mama moko na bana mibale yango wana o ezali bongo commandant ya masweta bon région militaire oyo alobi non pour la locataire civil na kati ya camp militaire pe ba bailleur militaire na mopanzi ya kawana na mopanzi ya Goma alobi ete camp militaire ezali bongo réservé pour na ba militaire na ba ndeko na bango et non pour na ba civil na mopanzi kuna bien aimé dans le Seigneur Biatabao. Soldat ko futela ndako na kati ya camp militaire te et pas ya muninga na soldat te. Soko lingo futisa mutu ndako kenda ko tonga ndako non na libanda ya camp zwa moto otia yekuna afutela ko. Mais na kati ya camp c'est pour loger les militaires et nos militaires doivent être logés et non pas être des locataires dans les camps militaires. Ça nous devons être clairs là-dessus. Et puis bateau tozo lingo salisa nandi nwana bakutala soki ezakaka ozalaka civil lo yaki ko louer wande likambo ekwelio to reprendre en charge te wana ivo ezala clair et net. Na basangonde to bolto be vidéo ba information nga facile yoka lokole to kabana rabote moi l'ICC par rapport et ça la bien l'ICC alelo et aussi bon père président Willy Badichiku FMI les fonds monétaires internationaux mokonzi ya Congo Motor président Willy Badichiku alobi boyi Chimbi wanzala wakabula bionso pour l'autre soki awa nous sommes bénis dite amen.